L'histoire du jour na Dikina TV, la championne Mobali Azaleki ya Satana. Na talaki émission ya mwasi ya bomilaki Mobali na ki azalaki mukolo na ye. Na pesi raison la championne nga na fungola Mobali na nga motema na betela lisola ngunda na ngai. Yenda baluka epo ya kufunda ngai. Donc Mobali Azaleki ya Satana. Suivez l'histoire du jour na Dikina TV au Kozala vraiment déçu. Na on retrouve bino juste après publicité. Suivez. Eh ba maman ba papa olingo mikamwa yo moko mukolo anniversaire mukolo mariage na yo to événement moko ya kafu benga Juperos Couture ya tonga ka nyonso atonga ka ba veste atonga ka ba robe mariage atonga ka ba ensemble yo moko mikamwa les jours benga azwaka mesure même na téléphone atindaka partout dans le monde entier pria bien asololaka bien Juperos Couture et tongelinde zo sala différence Juperos Couture soka tongelo lambo fandi na kati yo moko kamo zondi matoyo nga oto voisin ou voisine eza yo Juperos Couture qui manque kaka Juperos Couture c'est la différence. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, on m'a dit, Dikina donné quand on était là, Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou, n'ababonné nyo sur Dikina TV, partout dans le monde, ici, Kabo, Sali, et j'ai dit bienvenue là-bas, nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout et de rien, sans oublier les sponsors officiels de Dikina TV. Mon vieux Benz, la Moutoukata, le 4x4 double pression, ya Suède, Bana Congo, Bana ya monde entier, Boyo Kalisolo. Il se où t'es pas de comme maman, la championne, Mobali Azali, leki ya Satana. Ya tika koluba. Na linko souligner loko moko. Na ba kanyo sur exception zangati. Parce que des fois, tolinga ko mélanger, mais ils ali solo na ye, douleur na ye nde tindi alo bandengwana, bo meka ko respecter yango. Voilà balobaka nini, mutete ya moka finisa batete la nyonso, muyaka moka finisa bayaka nyonso. Donc to meka ko comprendre ndeko na biso, na passe na motema c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Donc souffrance et passe nezo lobisa ye. Abila championne. Ngai na bundi na vie, naza orpheline de mère et de père. Nzambe na mawane lokwa na zalaka courageuse. Na se retrouver na poto. Quand on a se retrouver na poto, fana bengisa ba leki nanga oyo bazalaki ya mikie. Jezo kende. Na bengisa ba leki nanga 4 na poto awa la championne. So otali ngai. Awa ba leki nanga baya ondima teke na saka na poto. Ata mo eloko ya die robo na misombe na mo neti kasu ki ndenge nini. Pale bandeko nanga baya to kufe sika moko to lia poto nyoka mi ba parents ba kufi na bo mwana la championne. Na yebi pasa kozanga mama na papa na vie. Oh bozana mutako nyobela te. Ngai na baleki na ngai. Tango nzamba pambolinga la championne ba ki te na sunga na libota na ngai. Na sunga na libota na ngai na longa bandeko na na pasi ya na nga oya landinga za déjà mukolo par rapport ya baleki nde na sagi de sorte que na bengi si baleki na ngai na bandi ko bengisa moko yumo ebika musala poto ozobomba mbongo moi likelemba vraiment la championne j'étais sage nazalaki sage na ndenga ko sakana te nazalaki vraiment sage na ndolu weka ka chambrette moko ta bandi ko bengisa nde na bandi ko zwa moi esika ya espace. Mais pour na bandeko na ngai na bundaki na bengisi bandeko na nga 4 bana mama na nga bana papa na nga ba orphelin de père et de mère na bike te ba ya poto to sa nini to ya ko soki ya ko lieza li to lia donc ba ya quand même ba o meka kotanga mutu mutaluka vina ye la championne baleki ba ye tang baleki ba ye bandi ko fanda wa mana bengisi ki baleki na nga la championne espace ya 7 ans. Autant na ye poto na combien de pays moko francophone cela veut dire na ndeko sala na so sala mikala na bato longo na ndeko beta penda kalu na ndenga ko sakana te na balaki pena no te na bota ki na nuti mais na déclarer ki baleki na ngai lokola bano yanga na boti la championne
baleki baye espace à 7 ans. Baleki na banyoso 4 ans na nia ko bengisa baye. Nzambe penda tchaki loboko. Ezalaki te ke opesi mbongo balie te banozalaka un coup direct. Donc un coup et simple, un coup ça va. Donc ezalaki te ke o balie mbongo balongisi bote yango na pele salaki ke tanga bengisi baleki na ye apeli la championne. Na ko kutana mobali na oloba o ya zaleki ya satana on. Na ko kutana na ye. O ya bebisa vina ngana libota mobimba. To kutani quand même na ko ko yebisa ite ke na sana bana 4. Tango ngana na bota ti. OK? Na ko yebisa ite. Na fongoli le livre ya vina ngai na biki te. Oyo ezali baleki na ngai mais na déclarer bango lokola bana. Na ngai. Donc na lobi nyonso o eza age na bango te na salaki boye pona sa na kitsa bango donc pe ko bengisa mutu ya neti leki eza mwa pasi ya monde fanya lo baki basa bana po basa ni bazwa mikanda na sima na to fa nesika mona lingi te ko waza na mboko la championnat mobala yo kaka azozwa bonne note na fandi na mobali abali ngai toboti bana misato esimbi te na koyi koloba te ke o ezalaki faute na ye o bente faute na nga te esimbi te la championne esimbi na te po moyoka ezalaki te to juger bon to sala nini mutu atikala akende na ndenge na ye la championne nde calvaire nange sike bandaki nde pasi nange sike bandaki nde souffrance nange sike bandaki mobali ake ko funda ngai ke bana wana baza bana na ngai te. Bana wana baza bana na ngai te. Et puis ba âge wana eza ba âge na bango te. Baza ba leki na ngai, c'était mon mari. Donc la championne po bandima makamba zo loba, il est obligé à kopesa identité na je suis son ex-mari. Le père de ses enfants. Na yebi makambo na zo loba. Na yebi makambo na loba. La championne. Yango ngana ko conseiller te. Tu kokuta na poto wana poto biloko to lié comme si batu mitema mabe soki mama wana bomba ki age na ye poza age o ezana mikanda akompandela mutuka ndenge wana te bo soki simba kiteke ba yo sala eneti basalinga ba ndenge ba lobani ngai la champion mobali ona botela bana misato ndafunda ngai ndakenda koyebisa leta ke te bana wana bazaka bana neti baba leki nepi ba age nisa ya bango te ngai nde na yepo ye muka yebisa ngai soki tembo bomeka ka kontrole boko mona ke ba age wana eza ya bana na te puis bana na baza ya ye la championne e yindeli ngai e yindeli bandeko na ngai e yindeli biso nyonso to osala nini ya na kobanga kaka oya koyoka te bako refule bakozongisa ndeko lelo baleki na nga bapanzana misusu baza na Hollande misusu baza donc na mboko nga na fandaka te. Pourquoi bazala ko obligé à répondre à l'invitation oyo bande ko bengisa bango sikoyo pona ko sala nini oyo il fallait nini bakende babima Dieu merci et si bazoki mikanda bazoki déjà ba nationalité dans ce moment je sais pas de quoi vous parlez. Mes enfants ne vivent plus ici. Pourquoi? Parce que bazi ba âge na bango ici ba kei. Moi je comprends pas, c'est la jalousie. Mais la championne a tchakinga pandi likolo mutake ko funda yo na kombo na ye. Mutake ko funda yo na ndenge na kombo na ye. Nzambe kaka ndenga kotaka makamba ba orpheline de champion. Nde likambo wana nzamba tia maye buma na moto. Bon lelo yo ko yebisa na kenga soki na zwi mobali na ko yebisa mobali na kete bana na baba na ngate baba leki na ngana ko lobate parce que mokili komi mabe. Na ko lobate po motema muteza sanduku. Na ko lobate po mokili oyo esili mawa. Yango moyena loba ezate. Yango ngana yo ko yebisa na lobi kete na landa ki émission. Live wana oya mama o wana bomba ki age ne pa ya mobile po to na makambo belé la championne po to ko yina ne kota mabe kota muto zo yebisa ye vina yo lemsa lingi ote azozela ka bokambo na po sala nini ayeba na ko sala nini na ko bebisa makambo yango wana na yaki pona sala nini pona luba na yebisa bato nyoso balandaka biso ke il faut ko sala attention. Kosala attention likambu na yo dossier na ya musala vraiment kono bango bilomela te ponga peta na ndeko lo bango na yeba kite kitoko kabona mobala kofunda ngate tout peut arriver dans la vie yebisa ba mama yebisa ba nyusu balandaka dikina TV bozala prudent yango mobali penja za leki ya satana ndiko na biso mosalobi mobali za leki ya satana parce que ngai na sali yo problème te ato lingo sala nga be tio ke no ko détruire famille na ngai
bana 4 bakomi oyo bafanda bamboko bafanda kite o bakana ko fanda te apanzi nga na baleki na ngai la champion ozomona mutu alingi souffrance na ngai alingi malheur na ngai ye moko nde mutu abandaki mobulu abima na mosa papa ezosimba te ezosimba nango te kende sala na ovino na kimia mais malgré ça atiki nga ti malgré ça atiki nga ta lingaka nuire vie na ngai na ndenge moko na yebite na sali nini na boteli bana nguya ye moko akipaka te me makambo ya famille na ngai naza kokipe na biti kaka ya kodétruire vie na ngai na biti kaka ya kosala nga mabe yango yebisa mutu nyonso c'est apprendre bien laisser ezali conseil na ngai azala mwasi azala mobali dossier na yo makambo oyo kindoki na yo na poto ndenge oloba koyebisa ngo mutu te bomba ngona ndenge na parce que motema mabe komi ebele na mokili oyo mutu mususu olinga kaka leliso tina suka bebisa dossier na yo na ndenge oza na likanisi te yango la champion na kopesa lisolo na ngai nayebisaka mobali ba vérité mais tant esika eboma emema ngai soki mama nabombaki age na ye avec raison parce que na poto tout est possible yango na kopesa conseil bosala neti nga nasalaki te nazangaki kimia baleki na nga tokabwana mutu na mutu donc na sens na ye pourquoi parce que moyen bafanda na mboko ezalaki te po il fallait répondre na kobanga wana kozanga kotuna bato nde bakimaka mais heureusement imaginez-vous soki ezalaka kate tokomaka tiki yo basala baleki batese ya mino bayeba pendaki te baza na age oyo nga napesa te bapoka babotela nga mokanda babotela bango mokanda nyonso to ndenge osala ba midi à 14h mais nani asali nga mabe mobali oyo ya ngai ex na ngai papa ya bana na ngai yango wana nga na ye koloba toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est apprendre bien à laisser. Nga na ko recommander te po ngai moko nazali victime ya bolingo. Na yeba kite ke divorce ko ya na motema mabe. Mutalinga boma yo. Atala opasi kaka yo te mena libota na yo. Yango wana soki na kopesa conseil likambo na yo ozala mwasi ezala mobali. Si sajia ko bombo bike likambo yo ko kozenga to bomba yango. Balobaka nyonso te. Balobaka nyonso te onga ndingo za boye na zonsa ki bo te. Balobaka nyonso te. Bande ko na lingi bino ya trop. C'était la vôtre, la championne, la femme à plusieurs casquettes depuis la Suède. Publicité ezali ba perruque o ezaya koteka, ezaya noir, ezaya blonde, ezaya rouge, ba perruque mosusu ezali batina tonnerre ezali. Donc chose na posa nango obengi ngai pona koyeba kozwa après et puis na mboka nini koyeba ndenge na kosala pona fretele yo. Vraiment, la ligne bino ya trop communiquer ezali diki na love, diki na meeting, diki na rencontre. Soko za na posa kota na moi sur bente mobile benga ngai. Soko benga na yambite comprendre quand même que te na zana occupation o permettre nga na yamba yo te, o kotika message na yo na koyeba ko rappeler yo après. Vraiment tokotani mbala sima na be mission mosusu soki mbala liboso yo mona ngai aimer partager, surtout ko bossa na ko s'abonner te pona ba obalandaka la championne article 10 to bossa na ngote relation ba garder ngo ko kocho talinga o chilinga j'aime na ngai na lingi bino ya trop ba bye bye to kotani mbala sima. Ciao, tchuss.